Ata libota nanga babwaki nga pona ndoto ngai nayebi na simba mina yo e bango nyonso bakenda natikala se na yo Yesu e ngai nayebi natikala na yo e ata babwaki nga lelo e nayebi e nazaya yo e ata babwaki nga lelo e nayebi e gele yo Zambi wani ujingi mbeu Chiloboka ya kuchina bwalu nansha muna mwambwebwe Yesu wani kaya kuchina bwalu yo Bena chana ni bamanya makanda wani Zambia yo Bamanya makanda wani Zambia waba moyo Epo wani ne kwimbile pabulobe Tamba yuda ne kwimbile pabulo babwakana nawe Epo wani ne kwimbile pabulobe Papa wani ne kwimbile yo Papa wani ne kusamune pabulobe yo Chakana miana ne kusamune Ubuishi ni mabela weyo Papa wani ne kwimbile pabulobe Papa wani ne kwimbile yo Yo lela yo Zambia moyo Yo lela Kadi Yesu kimufwe mkalenge yo Papa wanye yo Tambwa yude yo Tatwenda bane yo Wakana wanye yo Chingula wanye do Nene do 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 Nene do 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 Nene do do Yo Ote na balandi na biso nyonso ya kati ya Flair Monde HD o esimba mibongo na sima kamera na biso toza bongo na Dembo Wembo mwasi ya mandefu ya Mbingozole. Bo s'abonner toujours na Flair Monde HD, bo s'abonner, bo partager na chaîne na biso oyo e la rabino ba news na bino ya kitoko. Merci beaucoup to pesi mbote mingi na directeur na biso na Gima Samba, directeur na biso ya Katia Flair Monde HD. Eza bongo ngai bongo molobele na bino pele tamfumu atala kuna bino o la la bino ba news ya kitoko. Merci beaucoup na Vero Kiri mwasi oyo atondi na respect. Merci beaucoup na Zet Kiri na Katia mboka na biso na Paris na pesi mbote na yambi bongo lelo un grand monsieur, un grand artiste, un grand musicien ana ba parcours ebele. Photo yambara ba artiste auto valorisera bango parce que bazo sala musala oyo ezo mema biso na niveau top. To pesi bango longo na mingi to yambi artiste na biso naza nga moko te naza na ye na kati ya plateau na biso na kombo ya Mardoché Kayembe. Bonsoir Mardoché Kayembe. Bonsoir. Dans Fumo, le grand Pelé, la sepele au monde. Ngape na sepele ya koyamba yo. Na sepele d'abord na patience na yo. Oyo patienta ki ya kozela biso poto sala no émission ya lelo. Mardoché Kayembe azana. Mardoché Kayembe azali moi la maman bon papa bango. Je suis né d'une famille de 12 enfants. On a 6e. 12 enfants. Eh maman abiso maman kamona kamba mboji. Maman Botivino a 12 enfants. 12. En tout cas bravo la maman. Maman qui vraiment na mabote belé bravo. Sans péridurale. Maman bon le kola ba Dembo Wembo za jeté. Ouais, sans péridurale en plus hein. Pour l'époque on a avec souffrance nous on a 12 enfants. 12 enfants. Ouais. Moi on a 6e. Na combien de papa? Quand papa mort. Même père, même mère, 12 enfants. Bravo maman, bravo. Maman, je t'aime beaucoup. Aza en vie? Maman a en vie. Maman, bravo. N'a pas le cadeau na fin de l'année. N'a pas la maman cadeau. Merci. C'est un grand maman, c'est une grande maman vraiment. Maman Mboui, Kamona Kamba. C'est une grande maman. Maman Mboui, bravo à toi. Maman la Mardoché Kayembe, tala mbinga ya mobile lelo oyo. Aza liboso ya caméra na biso. To continue. Donc, Kombolanga, de naissance, c'est Badi Banga Mutoka Kayembe. Mardoché ou Tabi? Mardoché, c'est un nom que ça combo na zui na bunzambe. Amen. On est bosso babana obenganga Zidane eza combo oyo mutapesanga combo wana eza fin de fe madilo.
Parce qu'à l'époque, Madilu System, à l'époque, tango France joue Coupe du Monde, à l'époque, en 98, ça qui tournait beaucoup en Afrique, à côté de Guinée, donc, on a ça qui est au niveau. Impression qui a fait combo à Zidane. Parce que fallait voyager en tous, fallait voyager dans la mission belé. C'est-à-dire la mission musu batika laki. Animateur batika laki, chanteur musu batika laki. Ça veut dire ce qu'on a voyagé on a combiné chant, animation, danse. Ça veut dire j'ai combiné beaucoup de choses. Donc après Madilu Zaki le roi Yozaki deuxième personnalité qui leader na kati ya orchestre Madilu. Oui. Bazaki na bango ebele mais nazalaki bras droit, nazalaki polyvalent. Ça veut dire na bano sala nyonso o ba musu ba ko sala te. Tant non, petit banda de l'eau comme Zidane. Donc Zidane, non. C'est là que comme moi Zidane et Kendaki. Mais tant on a eu un bon Zambé, ça veut dire na poni comme moi on a marre, je sais pas si c'est un significatif. Impression et Tindaki m'a dit la peso combo à Zidane. Et ça tant au comme pas carrière na eu banda kindeni. Si on commence pas grand le quoi Madilu System carrière na utaki wapi na famille bozaki na artiste déjà papa maman azako imba na chorale ti on commence lelo grand artiste carrière na banda kindeni non carrière na nga e banda de toute façon nga na koli na famille papa na nga pasteur ça veut dire bana obeta bambunda na kati église mais carrière na nga ouais na obeta na mbunda na église oyemba na église obeta beta mais il fait que na quartier tozaki na orchestre moko touché Mbinza. Donc ils ont orchestre quartier, na bandaki na orchestre quartier, na obeta musique à quartier jusqu'à ce qu'un jour grand frère moko boye, grand frère nanga mo quartier en face de na bango, boye BPK César nga de Clébo. On a vu que je salue. Petit nanga so mba bien, yo fona mémoire pas de fa. Ou ça atteste kuna. C'est la carrière nanga ba nende ngwana. Aya junga jumo to la muki to koti na ka toketi na makanza na ngenge to kompi wana na émission ka test na kuti ba Montana ba conclusion ba kabose wana na sali test ça va tout va bien na côté mouvement na bani pe magam na bani pe ba concert na bani pe moi je me souviens sortie officielle nanga et ça m'a na Mbinza pour moi na Mbinza na terrain ya météo. Je me souviens pour éviter mais je sais qu'il y a une amie qui à moi Saint-Denis que je salue, il y a eu parcours dans le monde à partir de Wallande, carrière dans les bandits, tant on a bandit pas général des FAO, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ndé siko Madilu a outil na babé ozwanga. Tant ba mema ki tant César ngada lobi ke amemo pas Madilu et pesa ki okobanga to za ki sir na yo. Non César ngada menge pas des FAO. Bon faut ça ngada obanga te, ozuki na okota na okesa munene, outi na okesa quartier, oki na okota na okesa munene. Kobanga mais tellement et le comme ça na kati nazali pe na moi talent donc les alliés abi bon petit okei na motivation azaki nango obika ave wana za courager abi petit aussi mba après na courage wana na ke mais tant ma commis général pas à l'aise abi non nzemuni oyemba na mba na sala pe test chambre donc tout non sur les cahiers bien et puis intérêt pe orchestre. Après, on a kende et puis, la carrière musicale est bonne. Na kati ya Big Star, tant qu'on la Big Star, présence à des fois, tant qu'on pour la première fois, on a des fois à la télévision. Parce que sans musicien chrétien, il y a un abysso la musique. Tant qu'on ne mieux pas des fois, tant que ces gens là ne mieux pas des fois. Présence non, il bosse à des fois. Tant qu'on a qui des fois, il est d'abord impressionné qui est na kati ya Big Star. Ah non, vous savez. Général des FAO que je salue sa mémoire, c'est pas personnel, mais Aza Missia Mokete. Ça dit c'était un grand. Ce qu'on y est, ce qu'on devant y est, faut ce qu'on y est, ma devant y est. Ça dit que esprit car il y a que musique car écoute. Problème là c'est que avant tu es à l'aise. Tu es vraiment à l'aise. Habituellement ma solo, avant seka pose bien ya masolo mais ça dit que test na ça qui assez pelaki na nzembo na yembaki et puis nazaki makasi na danse spectacle écoute côté wana na makasi abia ati fozala
bayambaki yo bien à part des fois nana yambaki yo bien na orchestre wana na orchestre wana mutamba nga bien Montana Deblé Kinanga parce que m'ta chef d'orchestre c'est bango na banao ka bosi to banao pesa na bambote mais franchement Montana est moko na qui pas na ye to travailler mais le reste c'est bien ils ont nango ka mais bon 12 wana ils ont raté ils nango ka mais ça c'est juste un parcours un champion a toujours une histoire ça dit fallait kana les cas et former sur les cas dans des fois peut-être tant musuma diva linga mona ngate tant on découvrir nga ti ba ozwanga ba bi je ne mazana talent mais tant on a continué pas Madilou génération nanga na mema ba jeune na mouvement wana na Big Star te na pas Madilou oui parce que tout ça qui ba to kuta ki ba fofo les collégiens ya Londa tu vois on va vieux ce que tant ngana ye to na génération ba danser ba jeune ba mission ba jeune donc toi qui ne l'autre changer génération c'est bene koti ba chorégraphie koti donc tu me manques l'autre mususu et là on est impressionnant que on va pas des fois OK pas Madilou non mais na mona ki kuna bazaki déjà à koka et puis guerre ezalaki trop na chant wana ozaki titulaire te papa na chant yo esika oza titulaire moi une année au salaki non ngasi pop na ezalaki na bana ko yemba soki defa oyemo à mati podium lié pour mati podium wana bajo na mati donc azaki na confiance voilà linga parce que les ezaka na ba orchestre so avant président Kota boye ma 2-3-4 chansons ya kala ma Michel après soyez moi Kota après équipe de base Kota mais ce peut aider ba otalo peto pemika o sala gat ba beto 12 o tala ga ti et moi nani mata o matite nana apesa ki yo idée OK pas Madilou alors on le pas défendre mais directement na pas Madilou système idée parce que pas Madilou to ko mona pardon pas Madilou to ko mona ndiyo orchestre batata entre temps yo zaki à l'époque on zaki trop jeune pas défendre puis bazaki ba jeune mais ba yamba la mo ba longola pas défendre ba me mon orchestre Madilou to ba dit que bon Madilou to na mona orchestre ba papa quand on dit Madilou c'est bana OK jazz parce que tant yo moko nana pisa ki idée olonga pas ya defa OK pas Madilou en plus yo moko pe na kata mutema na yo o santa ki ndeni ke na longa place on za na kende pas Madilou ouais mais c'est que tant et là c'est vrai que na tango Madilou abalo fa na mbinza déjà na ma campagne ça dit ça quartier nga déjà parce que tant ba meminge pas na ye c'est un ami Eric qui m'a amené chez Ameng et pas Grand Ninja tant na commis to solo li ba projet zalaki nango na talaki en fonction ba projet zalaki nango ya groupe ni nazo linga sala na place na outil na moi déjà que kuna baza déjà ba déjà ba nakala ba omena déjà parce que ba sala eloko mo boy Madilou a besoin à ça la génération à sika à former équipe voilà ça la génération à sika pour c'est un petit la limito créer lo asika génération à sika ngam na non na moni que la création ngam na za sur place dans un avantage il y a oluba moi leluba qui place on a côté déjà moni soki vomelinga oyina biloko na wenze bobano lamba ensemble ozosika moto bakotelo misumi mbale o déclarer mais soki déjà biloko ba lambi ata ba chelio mutu wana choix ozana choix to oliaka donc j'ai choisi la préférence dans la kotoyo et puis ça n'a bien parce que grâce à Madilou j'ai été formé musicalement na mamwebele grâce à Madilou na mata ba avion ya sorti nyonso Afrique mo na tambola c'est déjà la musique et ça c'est déjà avantage par rapport à place dans zalaki ba beta ba concert na télé bobeti boye mais comment avion na mata avion grâce à les Grands Ninja na carrière ya musique ya mokili oto bengaka ozaki de yana écrit ya ba chanson oyo komaki o salaki net na album ya Madilou oui na comment na nga me amoni eza et ezalaki mais sikoyo il fallait que atoleka na nzela wana c'était très important na nzela wana peut-être moi koyema moki na zuma lelo c'est grâce à cet homme là aya Madilou aya mbainga lokola leki
je n'ai fan de Madilu, tous à c'est ça dit peut-être n'ayez pas qui parce qu'on était tout le temps, tous amis partout, on était tout le temps, donc vraiment, on a fait un peu beau, et peut-être nous balas, putain, mon côté faut ça la boue, c'est comme ça. Donc à ce moment-là, le moi, on a le coup l'équipe, vraiment, j'ai été formé là-bas. Vous avez une chanson mon comment pour Pesara et Biman album. Ah, t'es. Exact. Même si ça n'a pas c'est ça n'a pas il faut le bas parce que ah toi on a Flairmont HD non la chanson oyo comment les autres toujours va Madilu azate hein non si là est artiste na biso oyo a décoré à biso il faut le bas vérité parce que ah toi on a Flairmont HD chanson nini oyo parce que ba famille Madilu bazali lo babundela ba nzembo ya Madilu baloba yo est-ce que ça na chanson moko boy oyo comment l'album moko pas parce que Madilu a sali ba œuvre oyo comment qui au fond de rappeler notala oyo za chanson na oyo za vocal là je peux pas dire ça Madilu c'est un grand homme hein. Oui, c'est un grand homme. Madilu a comment le problème c'est que même dans la famille faut pas ébaquer banzi mon souhait peut-être ça na album Ebima et peut-être Madilu a ça interprète, chanteur à interpréter, même pour ça, ça écriture. Ça arrive. Yo karafanda bo fandi pena na ndako, obisi pena bana la nzembo o ngam na comment on appelle ça président. Non. Pourquoi zo banga ko? Non, ça pas. Ça n'a été à ça. Non, pour na moni balobi parfois il faut sacrifier ça là pour les meilleurs après. Tu vois? Naza laissé les musiciens ya Madilu ou ya poto na visa ya Madilu. Déjà c'est que moi j'ai et bela ba musicien so o bazana groupe wana banda groupe wana banati lelo moka sala ngote. Tambo ya poto o ya kaka yo mona Madilu to boya kaka ninga. Musicien moi Madilu ya poto te. Naza laissé les musiciens ya Madilu aya poto na visa ya multi système ya visa ya Madilu. Ya groupe Madilu. Nandeni. Mais tant ba visa ebimi. Ba visa so te kama ki me anga te kama te. Vous dites que mon inga visa. Ah mais oui. Ba peut-être ba visa bangulu ba na ba visa pas. Ba mission Madilu ba bangulu ba na ba passeport na ba visa na bango. On avait 36 visas mais tous les 35 bangulu ba na ngo. Tant on zo ba biso ke bozaki 36 visas. Siko oyaki ka yo moko 35 visas na donc makambo to yoka ya kezara ya bangulu ils ont vraiment ya solo. Mais bien sûr c'est ça les passé mais c'est vrai naza laissé les musiciens na ya na passeport nanga ils ont na visa ya orchestre ya Madilu parce que naza musicien ya Madilu 35 ans so bayate yo mo ram to yaki mais naza na plateau na temo oya boyango a tembe aye aye boyango naza exemple naza elemba bola mwa nzambe nga naza na ya poto na visa ya Madilu système ya multi système et puis na ya yango parce que ngai mo nasaki na boto la passeport na nga sinon nga pe na yate mais comment ko 35 personnes ou tant boya kisko na kata avion na bangu te na bangulu ba miyela ki déjà ba oteka ba passeport ba teki ba visa lokola ba zui di visa ba teki bangulu ba ye ba zui di visa ba teki bangulu ba ye ti asuke tikale parce que à l'époque tu vois à l'époque ezalaki il faut présence physique ba même mieux en ambassade ba monique pelé na dossier ah yo au signer ba pêche au passeport ezaki ndengwa ko ezaki ke ba zui 10 musiciens ami ba en ambassade ba récupérer ba visa na bango bon tozela entrant to ko biso to kenzela moko tango zi 10 wana bangulu ba yete tango zi 10 mususu bangulu ba yete tango zi bangulu ba yete siko etikala parmi 36 wana bango nyoso ba signer te ka yo mto ya ko signer oya yo ngolo ba musicien c'est comme ça azui ba musicien akena bino na ambassade ba moni yo ke avant ma pesa moto passeport batala ke longa moto ba moni kiza yo musicien ba pesu passeport directeur ya groupe a récupérer ba passeport na bino ti abi bo ko toza 10 photos zela tito okoma biso sur 35 après to kenzela moko pour ça par rapport à billet faut la sana billet bon voyager c'est comme ça ils à l'époque ils a une
Parce que autant je même pas bien bah monsieur vous faites la palette bon c'est la question au sur ton voyage bon les la TV bon PC là ton voyager donc 4 saisons ton kende à l'époque pas Madilu qui n'a chef à l'époque directeur financier non avec chef avec chef à l'époque j'ai vraiment bon peut-être dans un pouvoir moi le même chef tant que les canaux télé, il faut les canaux télé aux opérations. Naza les seuls musiciens avant les canaux télé dans le groupe Madilu. Bato bayebi histoire bayebi Naza les seuls musiciens avant les canaux TV à le bela maman groupe. Ya wana pas linga mingi parce que nga na oké na bimi na poche na mona na foot émission na leki na lobeli orchestre na lobeli Madilu j'étais la seule. Nga na ba content na mouvement na yebo président ni na coupe mo ndu le mo to beta sa place mo boy. Ah ba piste là yango. Tant on est bandé qu'on va tikali ka yo moko ye elobela ki oni te mais na sepela ki parce que ezaki mabongisa nzambe amen parce que bandeka bandeko wana bango basalaki ngana za l'écarter na kati ya mouvement na sens ni que en tata yo zaki na pouvoir ozaki na parole ya koloba na kati ya orchestre tout taki voyage moko na Guinée je crois n'avait un souci problème o ibimaki kaka ah te Zidane mutasali yango Zidane ka yem tamena danser zona Zidane webi comme on est ça mena danser webi ka webi na kati ka ya voyage jusqu'au zoya babi ki bo voyage baso kana ba okata na ba otika parce que baso ka ba bête ah Zidane suspension ba moko ba pesa ki aussi suspension plein voyage tant on dit suspension on a kena Brazzaville parce que à l'époque mère bienvenue Feigno mère à Potopoto à Kofa qui son nom repose en paix assez na orchestre na yaba na Potopoto na ba fa de pana entre temps sikoyo ba visite tikelo bimana simananga muni zalaki ta ba visite tikelo bimana sima Madilu sikoyo ozo ba musicien ok d'abord ambassade ba récupérer ba visa avec photo za to ko biso no sa poto voyager ba passeport yem tazo zwango yem to simba parce que na yo ba moni yo ata ko récupérer passeport après ya zui sur le passeport simbi kasi boyebi ke bon voyager boze ya bon voyager visa moni passeport na yo ma musique ya passé papa biso toteka ba télévision na ndako soma ba passeport na kati ba passeport wana ba monsieur baza eza ba passeport eteke par exemple misi mbongo so passeport muna muto aluka mbongo so ma passeport na ye muna muto aluki mbongo asumi passeport na ye oye na passeport na yo ayo moko donc tant récupérer ba passeport wana bino beaucoup na palette boyo pe répétition boyo ka to voyager na quelle date entre temps vient à voyager déjà bangulu ba kini ba ke déjà yo zala na hotel nga zala na Brazzaville c'est autant no yika ke yo zaki na Brazza ba passeport ba ninga ba zui ba visa ba nini entre temps yo zala na Brazza nini sko o se retrouva ki po o ya na Kisasa o mona passeport na o récupérer mo parce que tous na masole belé ya ba visa ils ont pesa malelo na Congo ya ba 54 visa to kena nwana parce que à l'époque eloko esungenga tozali na grand frère moko na kati ya azaki membre ya famille ya producteur oyo fala bengisa biso na Belgique siko producteur wana leki na ye wana nda benga bi bajo Zidane koto yo ba vise se bima ba okende yo tikane nde siko na zui la katisi na yesu ko kin olongo Brazzaville na esi mère a poto bienvenue Feigno apesanga ma enveloppe ma mbongo abima zomo yango kende to kutana na ye kini akuti siko ba vie wana ba se ba voyager déjà nde na kena moni directeur na ngulu si ba voyager ba se ba kena déjà ba musicien bazaka na bazo répéter ba okene bazo loba bazo ba émission to voyager to kene mikili to voyager donc ba miso ba se ba vanoteka ba no ka biloko yo ye so ta ngana ye na moi là na ngana France Fana na ben grand frère na koto Kengeshai que je salue ba tinini nga billet na kina ju directeur na biso ya kin mon FC président a payé na billet habito kende to keno récupérer passeport nanga wana yo beti ka 12 na beti ka 12 po ya éviter ni ngana mineni ke ba visa na yebimi a éviter toujours temps benga madiluti toujours ka na ka na mona madi na sali ka esprit kaka na jouer to koti na ka to keti ambassade to récupérer pe visa yango yo to passeport nanga to l'accès billet ba pesier directeur parce que il y a des directeurs en mouvement bon tant to so na bon tous les gars chez biso na tigelo mo comme ça to ke mba mo parler pas Madilu to benga que na suis passeport
Autant to comme siko chez biso na cité na quartier. Malamo on a alerté ce peuple. Ba ndenge zawa o aza directeur na biso ndenge za passeport na ngeza za visa na carte. Donc moto so accueilli nango. Nga sambwe. Malamo ba cité Baudouin. Baba cercle la voiture à Madilo. Babio pesa sinon to tumba ona mo na Madilo. Déplace na zoli passeport nanga na visa nanga. ITT ça. Na pe ndenge na ke le kwa ngulu. Siko tango ya beng Madilo koto zida na zui. Il a fâché ma bé a fâché nga ba tcha ko mona nga na aéroport Anjili ke so na ye na voyage te. Ba tchepe na alerte maman. Papa, Madilo puta monga petit wana ko ya mikilité. Parce que ni les aosa qui monte mama bé wana ke bino ba musicien boza osa musana bino bien ame mabangulu na place OK bino boke osa ele musala mais ye alinga bino te parce que to ya makambo ebele. Non mais le problème c'est que ils ont mauvaise foi. Vous savez à l'époque, biso to beta musique à l'époque biso to bana voyager na Madilo banda ba 95 96 97 à l'époque wana bana zo visa poto 90 quelque na éviter ba orchestre misusu e bimi mikolo bazaki na nté na ba beta musique te. À l'époque ba wenge zalaki bazai ko. Voilà. Yeba ke to voyager na wenge to ke ko beta na Guinée équatoriale na spectacle to voyager biso Madilo Zaiko wenge to biso so même avion. Tout ça na carte biso so na bango. Poto bokete. Est-ce que net il est là sur total est-ce que bozo féliciter Fali ko zo 54 visa ayana bat malgré tozo kapé ke bangulu baza na 4 mais ba musicien baza est-ce que aux alpes na trois mots pays pour féliciter Fali na 4 wana? Mais bien sûr papa. Génération à lelo. Mais bien sûr comme mamutu na poto ezalo la te mais ça une part dans la vie. Eza ozo quoi là mutu asali 5 ans na musala obi pour la promotion na yena musala cause bon akoti mi na orchestre na ça y est pas. Et ça c'est une faveur. Imagine toi sur à l'époque où on a 98 on a so biso to ya rapport to à l'époque orchestre Madilo et rapport à l'époque. Ineza ndeni. Combien d'orchestres ba voyager à l'époque où on a tous allez kana Zaiko wenge bana OK Empire à l'époque. Voilà, c'est quoi à l'époque où on a biso to beta ba Fali ba Soleil to kutana ba on a bandal to beta musique biso to beta pas Madilo na MK ba on bazo ko ta na répétition. On est des collègues, tu peux faire la TV, tu sais, peut-être sur la fin, il y a pour dans le Bela, Marambo, ils ont les Kamokili, ils ont les peut-être il y a frère Nanga, parce qu'il fallait c'est mon frère. On a vécu ensemble. Voilà, c'est la MK. À l'époque, il fallait voilà, on est des collègues. Mais à l'époque, imagine-toi, ceux qui président na biso bazaki na volonté au ba mission bazana ngolelo. Ya ko bimisa visa ba mission au PSP bango boyepe. Ba yena bango. Boyepe, bozape certifié, boyepe bo beti Zénith, bo beti Bercy. Papa c'est ça quoi ngate. Parce que nous on a vécu ça. On était des musiciens, on avait tout ça na espoir wana ki nene flange le beta Bercy wana, flange de boy. Bo ça pe musana bino zo monana. Mais on ne vous a pas donné cette chance-là. Dans le baranga, la rachat, grâce à la rachat, chance dans le rachat. Si tu étais que famille qui n'a pas le quartier, passeport on est maté, mais les autres bêtes à ma soeur, tu à hauteur. Mais les autres dans ça, là, frère, collègue, n'a mission, tu bêtes pas Madilo, vie c'est koufa, monsieur sous koufa, monsieur koufa là-bas, c'est là-bas. Et on a le parce que Ozaki et Mobong c'est limon pas en Zambie. Voilà, on a dit un champion a toujours une histoire. Amen. Et on a dit jeune à l'élo, frère à l'élo, c'est à féliciter. Que nous avons mis 50 personnes, 40, même 2 personnes. Même 5 personnes seulement. D'autant aux autres la génération les on peut ça on peut na félicitations. Ah oui, ça Fabrigas, Bina Filé, Patrick Beckham, Nani Bazoya na batna. Non mais c'est des jeunes à féliciter. Nous à notre époque, tous les opportunités on n'avait pas cette opportunité. Tous les na viser bana obima. Vous voyez? Là comme on a biso viser bimuma qui visa na yo, mais mutu muso akena passeport na yo. Passeport ko to basombelo na OK c'était omi sombeli yo moko. OK o tegi TV anda on a bino obina somba passeport, ba obligé bino bo somba ba TV, bo somba ba passeport. Ozo bon ozo ba passeport wapi. Mais ce ko mona ke mutu so akena. Papa, il y a une époque na OK ça Madilo ba mission ba tikala ebele mission ba kufa.
Bakufa na ba souci. Passi Alexis, ça veut dire il a passé son champ. Alexis tana ye nyonso. Et on a bi bunzambe za malam papa. Moninga na isa bona bi naza elembo ya bolamu nzambe. Merci. Moni ngana lobaka suspension wana ezaki pona bolamu nanga. Pona ndenga so ngana zalaki tamusupe ko mona ngape passeport nanga pe nga ba ngete kama ngolo. Il fallait que ba suspendre nga. Peut-être que ceux qui posent là qui en tant que qui na parole na kati ya orchestre Madilu. Peut-être un peu baninga banga ya moi 5 6 on va non président malgré tout qui na bangulu meto mais m'appeler moi 10 auto beta pe concert. Mais yo kanisi mama solo ngulu na barbete la bima mission. Et ba mission ba yeba ke ba kina ba oye bango après parce que ngam ta beta le solo wana. Parce que tant on a voyagé, je me souviens de cette émission na Martabo 2000 qui n'a pas voyagé na kana aéroport Bobakanga. Abi au voyage sans autorisation Madilu. Mais nazaki na visa, nazaki na prise en charge tout complet. Na sombela au billet. À l'époque, c'était mon grand frère. Parce que ça bon na ba fona inango nde nazaki billet. Mais ce que autant bakangi mikanda na raté vol billet baby. Mutake na passeport na passeport na DGM na ebiete. Babika la na DGM to yeba pourquoi voyager te. Papa na sala boy moni tien jour na fandi abi nzambe na nyoko na musala oyo so salinga grâce voix oyo na oyemela mtu msute na pesa moni kama lobo na lobi ya ona lobaki na visa ya 45 jours to visa ya 45 jours. Baninga le ba va visa ba 4 ba 5. Papa, 45 jours, ça dit 1 mois na 15 jours. Na ke na moni grande sœur mona yebaki na bi tala ba kalinga passeport nanga, ça fait 1 mois déjà de visa ko za écouter na 15 jours donc c'est la mort. À l'époque, maman Gati Moulimbi, c'était maman là que Dieu a suscité à lobi même camarade no yara na ye. To kota na 6 ans na kota na kamina maman wana to keti DGM. Maman na kotika bo direct maman we ça na papa bokanga mikanda mwana ngane na vérifier na ibaka pourquoi bokanga mikanda la maman que je connaissais pas tu vois la maman là na la personne qui a relation à maman là sa fille na ibaka mwana ina bete solo ngabitala za boyebo papa moni nzambe ata bakangi na droite nzambe afungola na gauche mara mususu iza ya na ba moni ngai nazana besoin tu bete la sur Abraham te ou ya Moïse te parce que ce que j'ai vécu avec Dieu c'est plus fort que ce qu'Abraham a vécu, les autres ont vécu. Non, mais je on a l'équipe belé, na ça bilembo bola mwanzambe l'équipe tellement belé, on doit convaincre ngana malo a changer ngai azate. Tu vois là, on a voyagé na visa à 6 jours. Ça veut dire visa c'est 6 jours. Ngana ne skoyo. Pas même une semaine. 6 jours. Directeur wana baluki babengi bamune mtu moko ayeboye na visa na kata enveloppe agrafa le souci d'abord que visa ici là comme ça ba remettre un passeport mais nzambe lokola za nzamba multi système asala kama bana ndenge na ye ba na visa ba fungola boye ba biso bokanga ke pour ni po ba ramno seza ya kokoka directeur wana mtu asomba billet directeur a DGM mtu asomba billet ayebisa maman la bi maman na zui en charge ngai mu na asomba billet na ye pour akende Marc Taboisa témoin ce bout ne solo orbite la bino abi lobi na 6 heures yo ya kulukanga nga ba chekanga na 8 ans ba fona report na we ba 6 heures wana a checker directeur mo beti ba cacher ya ba sortir ba nini ba singa fanda na salle d'attente zela ti avion ya na 19h45 oui à l'époque 7 heures mo 7 heures à tombe 19h45 Maramba poto yo eza jeté masana nga Guilin terabeti apesi azu charge na yo ya billet na yo ba memanga na aéroport lobi nango na kenda ngana masana nga 6h à 19h 6h masana nga Saint-Denis a expliquer bino toke 6h papa na fana na salle d'attente nzala ti 19h ne mata avion mars 2000 na espace ya 6 jours. Visa ya 6 jours na kitana za vingtaine. Papa, so nzamba koti makambo na yo
Ça dit tout est facile là. Tout est possible. Monsieur, tu veux dire qu'on a bien quand ça là, l'homme on a studio vite fait après 6 jours, c'est non, j'ai que 3 jours ici, après je rentre. Tu vois, sortir. Abîmé. Non, d'ailleurs, le m'a dit lui pas naïe. Aboya au fond la porte. Ah on y battait qui n'a commis poteau. Qui wana yo. Ngate, pour ngana prouver que malgré kanga ki nzela na lekate, mais nzamba funguli nzela na leki. Na maloba oyo bimsa ke nzambe so na kei na osai. Soki na kei ma voix oyo. Ya monaka alliance na donc je peux pas na papa. Na nyonso wana oyo omonaki na histoire oyo beti, histoire vraie na yo. Parce que mtumso akobeti la histoire tezaka yo de to fani na awa frère Kaembe. Na nyonso wana eloko nyo koko loba. Pona madilu pe asona. C'est de balobara ki balobara mabe ya muto akufite mais ce qui mabe za faut lobaka parce que et salamaki bateau yo babete na okese wana sur okina banda kuna bango ils sont malheureux jusqu'à aujourd'hui ils pleurent belé bakufa et belé bazaba et bakoma lokola ba clochard et parce qu'ils ont passé toute leur vie dans ça, ils ont contribué mais bazoa eloroté. Toi tu crois que batouana ils vont balobake badilo za malam. Ça c'est faire semblant ça c'est l'hypocrisie. Ngala yebi que badilo il nous a fait souffrir. Nous autres non quoi mana okese wana. Muna make je me suis ba yeb make todo voyager abi lelo toza na réunion générale funda obo funda. Ça dit faut bo funda na entre bino na bino pour y avoir raison il y a renouveler voyage. Mais pourquoi? Parce qu'il y a besoin à l'ingité pour voyager, pour toter, et puis pour voyager, pour voiture, pour comment on l'aille, c'est comme ça. Il y a que les jeunes d'aujourd'hui, c'est des jeunes à féliciter. Ils ont leur famille, bah ça la leur famille là-bas, mais ça a été bien ça va musicien. Bah ils ont récompensé les musiciens. Nous on nous a même pas arrivé à nous papa. Même en Afrique, on voyageait parce que c'est le passé mais tu vois, c'est des choses qui sont restées dans nos cœurs parce que babi na Christ to bon on est to mbato asika. Mais le passé on le pense toujours, l'histoire on rencontre toujours. Qui c'est que bo beta ba pêche $100 na podium, ba pêche $100 wana faut zongi sango. O pesa pas président. Il faut zongi sango pour zongi sango te okolongo orchestre. Ndeni ya mona ke ba pêche $100. Ah. Papa. Nde bo beta ka ye pas ça mona ke ba chi mbongo. Entre temps, il y a des belés ou les cabines. Papa. Vous avez un salaire. Papa. Et puis, maman, salaire, et puis, sur les alagas. Ils sont pas bêta, tu vas bêta, bon bêta, bah, monsieur, bon, on va voyager, bon, qu'il y a Afrique, bah, Fanny, tous en a réunion générale, donc, les autres, tous en a réunion générale, donc, tout qu'il y a des conseils à promotion, ouais, les gimbons, tout le monde m'sapi. Parce qu'on a tout le monde m'sapi. Donc, tout le monde m'sapi, les gimbons. Mais tout le monde m'sapi, Bobenga, mon ami Papi Kalombo, Boloyang. Boloyang, pas Faliche quoi. Bobenga, maman, on a expliqué parce que on a vécu ensemble, on a vécu tout ça. Au lieu de voyager, tout le monde s'abonne au Tikali. Au Tikala, c'est conseil au fait. C'est dire que conseil au fait. Frère Madoche, s'il te plaît. Par rapport à Yanko. Pas Madilou n'a pas de défaut, ni pénètre qui n'a comme casse colléca. Non, et pas de défaut, je dis, c'est pas quoi il y a des défauts, c'est là à côté. Hein. C'est des musiciens, Oyo Kuta, voilà, Balingito Leka, Balingite, au remplacé. Mais pas Madilou, j'ai vécu, j'ai contribué, j'ai composé, j'ai fait les spectacles, ça dit, j'ai donné les danses, j'ai donné les cours, j'ai recruté des musiciens. Non, ça veut dire, n'a pas ça c'est-à-dire, l'effort que j'ai fait, voilà, j'ai laissé les empreintes dans le groupe. La petite empreinte. C'est-à-dire, mais dans le Congo, dans Kinshasa, les musiciens m'ont dit que c'est Zidane. J'étais le seul qui a contribué à l'orchestre pour les gars. On a un contrat dans l'orchestre, on a un contrat, mais on peut l'ôter, même la voiture qui a tiré pas dans atiki yo donc yo za danse tala yo za danse mais otiki pas la bino donc yo za donc mais voilà
Il vous donnait la gloire. Mais or que gloire, mon est limitée. Or, si c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le roi des rois, le sommet des sommets. C'est lui qui, quand il t'amène en haut, il t'amène avec tout son amour. Amen, pasteur Joël. Quand il te donne pas, arrière-pensée, il a donné. Tout. Ça veut dire, le fait qu'il a permet de sali et puis il a fait. On s'est croisé avec des fallis à l'époque, na Kofi, la quartier latin. Tout solo la paix, il y a un côté d'un peu mouvement. C'est l'époque des années 2000, 2001, 2002, 2003. Nathalie a dit, ah non. Nga nazali na kisasa. Kofi amona ingate. To kinga na mona ingate. So Yesu asali na komi na mboko. Non, pour me détrôner de Dieu. La promesse pour non, pour détrôner nga na bolingo nzambe, vraiment je vois pas. J'ai resté dans la fidélité de Dieu. Ya omuli na tika na bango banana nzambe tilelo. Papa, moi j'ai vécu avec des choses que j'ai vécu avec Dieu na mokila mena na kokangote. J'ai 5 albums que je fais avec Dieu. Na mokita musu oyeminze momé, babi komaka mais tika batumsu ba yimbango. Yo invité. Oh, papa. Merci beaucoup, Masolo ya frère Nabiso Mardoché Kaimbe. Il a trop moulaï, histoire vraie. Parce que Aza sur place. Merci beaucoup, na maman Kandi Maku Kaimbe. Kandi Maniku Kaimbe. Maman Cessé. Voilà maman Nabiso, maman ya frère Nabiso Mardoché. Ah, ça c'est ma femme. Hein? Merci beaucoup, na Mardoché. Ayambi Bisto, Yambi Lelo, Awana, Flermont HD, vous s'abonner, vous partagez vraiment, parce que l'histoire autobétara, ah, tout fait raté. Azobeta histoire naïe, oyo et pas ça qui na vie naïe. Tozo ngisikoyo, tokomina, okomi lelo, gosel na nzambe. Promesse oyo pesa ki nzambe, elaka na yo ekokisa maki. Nini benda kiyo, nani a benda kiyo, okoma lelo, moyembeli ya nzambe. Non, tant qu'on a eu, j'ai croisé un homme de Dieu, pasteur Francis Lola, que je salue. C'est mon père dans la foi. Je suis resté dans l'église jusqu'à ce qu'un jour, le frère Thomas le Kofi est venu. L'église a besoin bêta, un concert. Il m'a approché. Tout petit concert, premier concert, Cabaret Zenith, et après Thomas, c'est quoi, 2001, 2002, comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà, on a déjà un concert dans Madilou. Voilà, déjà, tant on a voyagé, c'est fini, j'ai tout ce que j'ai laissé. Tant on a matière avion, j'ai laissé le monde dans le monde. Donc, dans Madilou, tu as un concert dans la photo. Après, tant que Thomas, le prof, le bêtis, on a déjà Madilou, on a animé ou t'es dans poto. Tant on a remis poto, on a qu'un autre Madilou. Azo ni maru teke na ye poto. Alinga même komona nga boye na misute. Bomona na pété. To mona na pété. Jusqu'à Kendaki. Tishuka, na yo kene na kisasa. Ne poto ke kisasa. Na poto na ke kisasa. Na keli bango ti na répétition na bango. Mwana ze mokanda. Bamona ke na Yesu ko na Yesu, na Yesu ko na Yesu. Amen. Tant on a eu, ça était en 2005. Et puis j'ai fait un grand concert na Cinemax. Na kisasa. Mon premier concert, premier album 2005. Plein à craquer. Naïs, je connais pas Naïs, mais Naïs. Nouvelle version. Ressuscitant Christ. Ça veut dire qu'il y a une autre, na Melina Makila. Donc, na lat d'aller bundoki. Na komi nzambe. Te bo ça permet na été, ba mo banga ko ça permet nanga. Et toi les komi mususu. Te na komi lo mususu, na wala na l'église ya kindoki. Na pas Christ a le bi na pesi bi na lesbi non autres, na melisi bi na Makila. Ça veut dire na zo bundoki ya bunzambe do na sina lia Yesu. Yesu lobi au lieu que zo banganga zelanga mo na nganga ngamo na mikufa au lieu nzoto mena Makila. Frère Mardoché, tant au beteki cabaret wana, tant au silisaki après nango, on se retrouva qui nini siko na musique tant yo koti siko beteki premier concert na frère Thomas Lokose, le loko fait pardon. Voilà ce qu'on a vu goût
ya robana comment écriture mais na mamwanzambe moni on a deux sortes d'écriture moni na époque dans le monde to komelara bikelamu on parle des fleurs roses comment il est mais c'est en Christ on parle des créateurs c'est-à-dire Mokele tout ce qu'il a créé la création de lui comment il est qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il peut faire sa grandeur, sa dimension, sa voix. C'est-à-dire, j'ai compris que dans cet album, Dieu est multisystème. C'est le vrai multisystème. Parce qu'il m'a dit que Dieu est multisystème. Quand on totalement, le mot multisystème, et le mot fonctionnera en plusieurs fois, plusieurs manières. C'est ce qui peut fonctionner comme ça. Donc, quand on a bêté na frère Thomas, on a bêté à gauche à droite, mais on a moko, on a l'écriture jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a mis au cœur dans cet album. J'ai commencé ma carrière depuis 2005, le premier album. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans la carrière. La carrière musique et religieuse, vous avez combien d'albums? La carrière notre début de musique là. On a 5 albums. Mon premier album, Ma Raison, 2005. Dieu est multisystème, 2009, 2 albums. Jésus les transformateurs, 3e album, 4e album, Nzamba Bilembo, 5e album, 100% Kasaï, 100% Kibanzemboka Chiluba, et puis 6e album, Yango Isa bientôt dans Nzamba C'est grâce d'ici décembre, on a marché. La musique au Bétara trop folklorique. Pourquoi qu'il y a trop folklorique? Ouais, j'aime ça parce que je suis grandi à ça. La musique. Depuis ma jeunesse, depuis mon coco, ils ont musique à Mokananga. C'est-à-dire, normalement, pour préférer, l'album là, nous sommes moi tu le besoin raté. Mais rien n'est pas Congo, ils allaient, Kintambo, ils allaient. Mais nous tu le besoin raté. Et ça parce que j'aime beaucoup cette langue là. Pourquoi tu le poses à Moulouba? Oui, parce que je suis kassaïen. C'est-à-dire. Jésus, quand il a fini avec ses apôtres, avant c'est quand si tu es convaincu de ta propre famille, ça on a eu qu'il y a un malam. Et ça quoi la famille na bango yebi azara muibi mais le banda abima azara mo centre. Ta bango ah et pas na bango ça dit faut battre na famille no bandima, faut bandima yo. Donc ya on a vu vomé na zona na Chiluba, na zona na bakoko nanga. Vous avez une chanson qui est perception moi baye baké ils ont album na oyo sala kele yo jingimbe yo jingimba nzambi wa moyo Yesu muluma wa mpolondo chilobo cha makanda yo wani nzambi ujingimbe u chilobo kaya kuchina bwalu nasha na shamu na mwambwebwe Yesu wanyika yako china bwalwe bena chanda ni bamanya makanda wani nzambi yo bamanya makanda wani nzambi waba moyo yeyi wakatokola Goliata Yesu wani wakatokola nzambi wadagona wakapanda njila muchipepela nikuna minena etu ijina jina jenda na shampepela na shama voila batu ba mweme naka batu ba fuishi bwa bundu yo kele yo yepo wani ne kwimbile pabulobe tamwa yuda ne kwimbile loba bwakana nawe yo lela yo nzambi amo c'est on est un album ni ils ont un album ils ont bima ils ont biloko sérieux ils ont biloko ya ils ont biloko Yesu wani we nzambi wa bamo shada ibya pabulo bambya ntondye penso biji ngamba kabaiba ngumva na shabiji binganza kabaiba ngitaba te ya machi tatu mva kuimba kwanye yo Yesu wani we le shada ibya pabulo bambya ntondye penso biji ngamba kabaiba ngumva lele
Donc, voilà. Namoni oyo mana chiluba. Parce que pour chiluba babi ke Nzambe ayoka mbala moko. Mais dans une époque il y a président de la République le pas muluba. Mais koyemba wana est-ce que il faut ka baluba ka balanda album na yo toza pe ba Congo ba tribu ezebele. À part Kiluba, vous avez na Babylone tout pour yemba rapé ki Congo, Kimbala, Lingala. Oui, na moni quand mazo ba ke Nzamba yoka moi na Chiluba on a beaucoup d'expressions. C'est-à-dire na lingolo ko bakaka Yesu aza mokonzi. Moi définir on a au panzango ezati. Ce sont abi Yesu jimfumu aza mokonzi. Chilobo cha makanda. Muti wako yemena kayo china bwalo. Dieba jamo. C'est-à-dire azana expression ebele oyo ezala ko la nazo décortiquer na sens nyonso. Mais tous les mots là, ils ont belaka na monene naï. C'est-à-dire nako sambela nako j'ai pas adoré Dieu. Nazo tombolaka comment il est, mais il y a tellement d'expressions que na lingala na oza limité na maloba. Na oza na tautologie mais or na chiluba azana expression tellement lobike muchi wako yemena kayo china bolo. C'est-à-dire moni nzeto ba yeko ba balale la raso ko mo so tamu makolo mo ulengu olembi obi bon tikana na pema ayamaka poignoso il faut ça na chiluba. Mais n'habite na lingala n'habite na lingala ou na français n'habite au Rwanda n'habite au Rwanda Chobesha Wandun, ça veut dire tu vois les bitères, ça veut dire les bitères qui dribblent les pour mettre les billes. Chobesha Wandun, ça veut dire non, asa tellement d'expression que il place Nzamba fani siko azoka ba diki ma mwana. Ils ont moni so senga muto hein. Comme ça grand prêtre ah yo da danger yo. Siko Nzamba asa nena parce qu'on a été créé pour ça. Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le louer. L'adoration no mingi ezana chiluba bien ezana balang nyonso. Non, ezana balang nyonso. So na album langa ya Jésus le transformateur. Na mbanze mona kinkongola kintando. Kinkala kintano. C'est-à-dire kinkala kintando ba kongo balu ba sikipe ba yelo kwaza muluba zo. Non. Voilà naza Yesu aza balang nyonso. Peut-être Dembo et mon frère mon naza mutetela. Ouais, kinkala kintano ezala kola la kisi 5e jour na kintano. 5e jour eza kinkala kintano mbaki dintangwe. Kinkala kintano mbaki dintangwe. Fumu Yesu inatukala yandi bakatwele. Fumu Yesu inatukala yandi bakatwele. Fumu Yesu bukwenda bana bayungene. Fumu Yesu bukwenda bana bayungene. Akidi lukinga Yesu tala betu mukiade mabwidi ya imeni ya satana buka zolandi bona imeni ya Maria Magdala yi so to bete solo Maria Magdala Maria Magdala yi Maria Magdalene buba tumene tsunga ngutu ça dit to bete solo Maria Magdala tant ba ina somma parfum pour la ko sopa l'élite ya Jésus Christ. Bakuti ange. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Yesu andi ba c'est quoi monta de photo mokini Yesu bozoluka asa c'est quoi qui ça dit to bete le solo ya la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais n'habitude na kinta nga da mutando. Je cherche à chanter na balang nyonso. Difficulté ni okutani nango par rapport place au outil na musique chrétien. Place au commun la musique chrétienne pardon na esika outi na musique ya auto benga musique ya mokili wana eza question ya gile ya ngasa mtaba na tunao parce que travail na yo wa puisque o améliorer travail côté mokili za ina travail makas par rapport chrétien non oui difficulté zali omoni na musique profane il y a trop de producteurs il y a trop de moyens ils montent ba moyens Basoura pétant un travail. Non, nous sommes en répétition de 10h jusqu'à 19h, 20h. Voilà la musique profane. La musique à la musique profane. De R nini? De 8h jusqu'à 18h. Après, bah memi bangolo na place na ville. Bah qu'est quoi? Tant aussi c'est répétition. Donc il y a ça côté la voiture à quai donc moi na Luka ndenga ozong et pas na yo.
Vous avez répété à l'époque. Répété na MK na Bandal. Ce qu'il faut aux si wapi. Ce qu'il faut aux sur Timbinza. Est-ce que vous avez payé na bauta masina? Papa so aussi si bobin beaucoup ba manger le bandat. Beaucoup luka beaucoup beta matolo beaucoup senga. Difficulté pour tout en arrangement vraiment. Mais difficulté ça qui on a vu. Musique à mokiliza na mbongo, ba tchaka mbongo. Les païens aiment l'argent. Ba ça na ba producteur. Ba tchie mbongo pour ça l'album. Je mon musique nzamba zo mona wa. Nga moko na propre moyen na kina beti kayu. Oyo loki okota studio saliboyo tinze mbim. Parce qu'il y a pas de producteur. Matambo on a bunzami bazate parce que bazaki ba soutenir ba musicien bazate. Pourquoi que sozo au Kenya côté on a fallu tika la côté ba producteur. Mais na ke pour ba producteur te siko na pour mena ngwana. Na ke pour na nzambe. Pourquoi na songa kuna te? Parce que place on nzamba zo kinga. Place on nzamba memanga pour ton visa à 6 jours seulement. Au bateau bele ba ko yana ngote. Mais ngana yana déjà ya munene wa salelanga. Na ye. Bon ce qu'on a osé na kuna osani. Parce que nazalaki kuna j'ai fait comme ça. Yaba makolo, ya kokoma mandia. On était des mendiants. Mais na Yesu, nous avons pêché au moins dignité. A pêché espoir, a pêché likia. Na kondi manos. Papa, moningai. Ce qui tozaki na ba facilité oyo, ba mission profane bazanango, ba tout bazana ba moyen. Albi à 30 000 yango kota album ça album. Ba to koma raté, to koma vraiment ko koma to eboko. Ça m'a pesi sur moins ba il a quoi spécial. Mais on est limité. Ba chrétien ba kabaraté. Ba chrétien ba maboko makasi. Mais tout le monde ba pasteur ba koma ba riche. Et on a eu OK. Ba chrétien ba kabaraté. Les chrétiens sont des hypocrites. Je préfère dans un problème là païen. Ouais bien sûr. Ay sanga frère ma do chwe ngina linga hote na sebela na hote. Na yebi ko sebela na ngate. Les chrétiens va dire oh frère ma do chez ah frère. Mais na sa motema ba tout tata na voiture pas ça aucun. Wana chrétien. Mon album mon na yemi mo ko na bi. Chrétien ça le ko là ba para l'homme il y a l'homme de 38 ans. Moni na Bible babi l'homme de 38 ans ba me na ma abete sa fana pendant 38 ans azo c'est la maïningana. Anja kita à l'époque zaki anji fois kita maïningani. So ba boaki yom dans liboso au big. Parce que imagine mutu wana na famille na ye. Ba balon que tike tous les jours. Na ma yiwana après bazon ici. Pendant 38 ans. Vous niveau motema. So yeta ba me meya zo ba ah famille na ba linga ba tika ngate ba manga tous les jours vraiment. Nzonde balingi ete. Taba kitiki wana. Bambo ba pesa na nzela bati. Eza bango ba uzwango. Ko ya kasi ba balingi. Bango sina bango po ah yo kasi ta mai ba surtout imaginer l'époque bazali combien pour que mai ningani ba bwaki kama mo abikate. Donc intérêt na bango zali na kati ya handicap na ye. Mais or yeso zo ah ba no batika ngate vraiment ba memara ngami ko nyonso. Ba chrétien ba ndingwa. Azo memo yo zo kasi azo membo ke obika mais azo memo pour intérêt na ye. Et les jours où les gars, Bible le dit lui-même, les juges des juges, lui-même les temps, on va bien monsieur le temps, aïe aïe, prends ton lit, lève-toi et marche. Est-ce que tu vas faire des bamonia, bamonia, mets télé mambo, oh ok, bah tu n'as oh papa, quand bah si là zombie tu n'as yo, kende, est-ce que bien bah comment on point, ça dit lobby on a bah et comme ça bango, donc pour te dire que balinga bikate. Les chrétiens sont comme ça. Baoza na yo pose la wana ka ba mona roza wana. Fandara. Évolution na yo. Ngolungo o mata. Ba bimisele lo mo boye. Oh frère wana loko wana fait ça la sala ki boye ngo loko wana sala mi boye. On appelle les accusateurs. Ba bayaka ko funa biso pa nzambe enos. O bibelobi nzamba otambola boye. Amoni sata o le petit yana. T'as vu mon serviteur Job? Nous avons s'est vanté na abia vie. Na betaka ba le solo abia vie. Olanda été ça ba plan opesa ya mo Dieu parle avec Satan. Satan zo funda. A toi la bazani wana. Mais ça na batumso o nzamba bundela.
so simbi nzamba talio so biso ba oyo ba maradoché toza elembo ya bolam ça dit dans kati nanga na ba cicatrice ya bolam nzambe. Moi j'ai été greffé en 2008. On a bêta pour comprendre les dimensions à mon nzambe. En 2008, en 2016, on m'avait diagnostiqué j'avais insuffisance rénale. À Napoto. À Napoto. Oui, parce que je suis en hôpital, je suis comme boye. Je suis allé à mon docteur, c'est vite fait. Non, il faut attendre longtemps parce que rien pour nos Ozwango, ça prend 15 ans, 20 ans, tu peux attendre. Au coup de ce que tu as fait, yo tuni comme on a 17 ans, on a comme 15 ans à Zilaka, je passe en dialyse, tout. Ça dit, et puis je suis au somme. Donc, au coup de ce que tu as fait, 17 ans, il y a 20 ans, 12 ans. Parce que yo, na nous coûte ça l'état. Et là, il y a la dimension. Dembo mbozo yoka. Sikoyo, tala. On a besoin que ngayo yo. Bakolo bana n'importe quoi pour nga, okolo bana yo mais alliance on a dans nzambe. Il y a visa à 6 jours voilà. Quand nzambe on a dans etilelo. Moi j'ai été greffé en 6 mois. Ouais. 6 mois. Bah ben monsieur, on a trouvé un rein pour toi. Eh ben bah dans peut-être vraiment na mejo ya zanani. Est-ce on na lemba bolamu. On est. Nga nazana ba cicatrice ya bola nzambe, ça veut dire mutu soka alinga wangi sanga nzambe adutenga na nzambe na mitalikaka ba cicatrice nazana na nzoto na bite nzambe na za mystique yana bisi yana buna bengi nzamba bilembo za tema na nzoto na ko wanga na yemko bokote. 6e album la chose dans le titre ni Terminus. Ils ont combien de chansons? Ils en a 12 titres. 12 titres. Ouais. Tu consommes au cas. Ça veut dire, album wana, si vraiment dans mon thème, peut-être pour nanga pe et aux ala, album nanga suka. Pourquoi le bi yasuka? Y'a un moment album nanga suka aussi album parce que j'ai mis tellement l'énergie en ça. Ça fait depuis 2019, ça fait 5 ans. Ça m'a pris trop d'énergie. L'album wana. Album moi yozo mona o Terminus. Et puis to komi ajezo pusana. La musique est en acheté. Oui, ko ça el nzambe za na acheté, mais musique za na age. Où est-ce que faire na age ni avec toujours na. Donc j'ai répété ko ça el nzambe. Oui. Ils en a agité. La musique, ils en a âge. Parce que, bah, monsieur Belé, bah, kufa. Ils ont pour la musique, ils ont pour la âge, na bango, na ba santé, na bango, ne bon bango. Vous voyez? Na ba kulut, na biso peut-être monsieur ba kufa. Ce ba récipita qui, ba concert, ba minganga. Peut-être qu'ils ont envie. On prend ça, c'est là l'obéla. Mais que le album non ya souka exemple moi. Non, na sens ni na bi que ça l'album, na ça la single et ça différent. Na ça na oui, na ça na nzembo moko, na beti na nga na tie, mais album c'est énergie, c'est l'argent, c'est le temps. Vous en avez invité dans 4 albums moi. Oui, na embina frère Mbouta Kamoka, grand maître, je salue, merci beaucoup pour notre soutien na yo. Na embina Benjamin Kayombo, l'homme du barbe. Toujours. Kayombo wetu. Chilomba ya kusamba. Na yembi na mwa batu msusu za kati. Chotangi pe ba mote. Non. Pe ba moi bien. Eza na yembi susu na avec un ami Camus, c'est un sorcier en folklore. Nyo se salami na poto. Non, la majorité banze mo tout ça na ça. Donc awa na selika ka 4 chansons. On a ici au na frère Mbouta je crois na mi balé mususu fallait mana frère Clovis mais azu qui tenté na bande mususu voilà. Donc album ezana 12 titres. Vraiment na kati
na lobeli bola mwanzambe. Amen. Sema depuis 2018 tili lolo nzamba salelinga bola mo ebele. Na ya sika kutu afungo na chassis oyo kutu batu na bamona te. Moni. Donc na tout ça na lobeli expérience na nzambe par rapport à maladie nanga, par rapport à guérison, par rapport à témoignage. Voilà, par rapport à na ni sona to balabe. Ezana bato ba botama ba ibiku papa na bango te. Mona botama ba ibiku papa te papa kufa. Tant ça bote maman kufa na maternité. Mais atika lika na bola mwanzambe. Ni ça à vivre. Ni ça à romper motolelo. Moi j'ai ma première fille, sa mère elle a laissé, elle avait 2 semaines. Hein. Ma première fille. Aujourd'hui elle a 23 ans. Elle connaît pas sa mère. Maman a été donc a été. C'est-à-dire la vie naie tine ngaza na poto boye amona maman na été ayebi été ayebi ka maman naie maman nanga po maman nanga ni mutabokoli facile ba na ndenge wana c'est-à-dire donc bola mwanza même te bomi mwana wana amen. C'est-à-dire je parlais, il y a des familles, il y a des gens qui bayi ba parents na bango te akoli pas tanta moi si akoli pas maman leki. Peut-être qu'il a souffert, mais tellement bolingo nzambe ezotala ye ezomema ezomona place azali ezomemaye. Donc c'est un album vraiment na osenga na bato batala émission na biso yo nakata fleur mode HD boya album o terminis exactement terminis là c'est marmou c'est soukaka Isaïe Jésus Christ là où on peut finir. Là où on peut commencer, on peut monter comme ça. Tant qu'on tirer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce que yambi, le quoi, mon continue, mon excité, tu vas aller 1000 parts. Amen. Donc, vraiment, on conseille vraiment, bon, il y a un album, moi, terminé, et c'est l'album Nabino. Mon kileko le bas, parce que mon kileko le bas. Oui, le bas. Pour le bas, il faut aller à Nzambe. Mais, pour nous, Barabas, na place naï. Bon, on va supposer mon fou, mon kileko Abino. Beaucoup album voilà terminis, ça va vous bénir vos maisons. Vraiment na remercier chaîne Oyo. Na remercier yo Tanfumo. Merci beaucoup pour cette opportunité na ba ramsu na lobia wa. Na tira lo ba na chaîne mote. Mon parce que boya minga matema na motema. Ouais Kaimbe salinga passer misinga ma histoire vraie. Dani Pova, obaina yamba. Frère na biso Kaimbe na ki pasi mingi Fanny Manda na ki pasi ezaki bongo frère na biso Mardoché ba histoire nous a trop moula et misinga ma mission encore continuer. Non mais moi je remercie cette chaîne parce que je vous qu'il y a mon que il y a l'esprit de Dieu qui en et misinga mambo na betan so talibe émission na sala dans na 50 émissions 60 émissions. Maloba mon lobby a la lobby en place mon côté. Même grâce Pemba pas lobby. Voilà, pour dire que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté d'expression. Bateau na beti libako, botanga regardé, et c'est des choses qui arrivent. Un champion a toujours une histoire. Mais mon lobby na conseillé mon tout ça mon lobby ça histoire c'est le passé. Mais parfois on est obligé de raconter le passé pour réparer le présent pour que les futurs soient meilleurs. Je suis votre frère, Mardoché Kayembe, l'histoire likelele. Jamais na kota zelo. Moi 6e chanson album là. 6e titre voilà. Titre on est allé. Non bet la le solo ya vinanga. Oyo mon. Papa azaki na bana ebele na famille. Abana lo bango abana linga bango miko lekanga. Atilaka motema na papa. Papa pona Jacob atikanga Isao. Atilaka mama motema. Bolingo mama elingile kinanga suka koleka ngai. Na tili famille motema. Famille de Sevwanga ka na makambo mokile. Ya ona talele Yesu. Parce que sur la bête, il y a personne à gauche, droite et baraté. Azan intérêt au ton anga et pas mototé. Pour ça les sangas, azan a besoin pas tout na tête, sous pelaz au sepelatoire au sepelate. C'est-à-dire à côté de sa confusion
na ba minganga ba fanda ba batuna mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Maladie histoire ya Nzembo. Maladie nanga il fallait que ça peut-être de 20 ans mais na 6 mois j'ai été guéri. Aujourd'hui solution. Donc na bete no solo nzambe oyo asisi nga posa ulinga manzambe mususu. A côté sanga duta ulinga na banza na kokoto kinda nganga parce que azanga ya banganga alakisinga ba exemple belé ya makambo na vie nanga ki na ko détacher na ko trahir. Donc c'est juste ça. Donc bon découvrir on a cet album moi là vraiment beau zelango mois prochain ou décembre so nzamba fongoli ma apesi ma coquille bozwango ma coquille zali parce que zali moi la nzambe nyonso o epesa melio ba do pesa melaka o kaka. Amen. Tant to yamba ki o de na chaîne ya Flairmont HD o efinga ba tuté Christopher Mandiango le grand jogo alobaki amabina linga chaîne abino wana parce que bolobara vérité. C'est pour ça penaye on peut na ndimaki invitation parce que tout met la musique on ba jeune bob malelo baza ko baleki na biso misu baza ko bana. Moi j'ai déjà passé 50 ans déjà tout sur les kiango mais surtout la bande musique quand banda na sali na poto 23 ans ti okoma na âge tina ou ta place na zalaki na sali carrière na koza na 30 35 ans de carrière nzamba zo batelo toujours. Alors soki yesu te nani mususu soki yesu nani susu te papi malanda motema ya Nathalie bango nyonso bakenda na tikala sena yo. Merci beaucoup na ya bango nyonso bakenda na tikala sena yo. Merci beaucoup na Babi Mozale. Merci beaucoup na Fleur Rose HD. Merci beaucoup na directeur na biso Gima Samba. Les millionnaires na biso Rocky Masamba da Silva Topesi Ombote to yambaki bongo lelo frère na biso Mardoché Kaembe na bosanité maître Pekos na pesi Ombote kusenga kito yamba frère Mardoché Kaembe pibo munanga R9 na kati ya Luanda na bosanioté frère Mardoché 2 3 4 personnes. Je salue ma femme Candy Maniko Lewis Mama Cessé à ma fille Meju à ma fille Maeva. Moi ça qui quoi na linga. Maeva. À 17 ans, elle est déjà à l'université. Vraiment c'est ma fierté. Franchement, ma fille a aussi la fierté dans laquelle le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup to souki lelo awa to pesi mbote mingi na grand frère nanga astronaute baccalauréat. Merci beaucoup na Vienanga Valentin Kongolo na kati ya Hollande. Nikita la Prakinoise na bosanyote ba bon week-end na yo ya lelo. Vero Kiri Vero Mangoi Zetskir na pesi bino ba mbote de place Bozali. Patou Kapangala les millions de sa père na bosanyote. Ezalaki bongo Caps Kapangala. Patou Kapangala. Ezalaki bongo ngai molobeli na bino pele tanfumu atala kuna bino to continuer ki na biso ba émission to komi na biso na suka na pesi mbote na ba o nyonso bazo s'abonner na biso bo s'abonner toujours na chaîne na biso Babi Monzale Pro Émilie Fataki Élisée Fataki grande sœur na biso na Kati Myriam maman na Gerita maman na Myriam Mireille Liseke, gros bisous à toi. Merci beaucoup, KMB. Merci beaucoup.